Donc, et le temps on a eu qui sous crash et salami, c'est l'accomplissement de la prophétie parce que na loba kiboyi. Tant ange meminga ina maindombe. À côté singa na kata maindombe. Na monaki décision. Baloba ki makile singele tanga. Makile tanga ebele. Et puis soki ange tanga bimi singa bike to kende tina maindombe. Faut na sala prière moko na maindombe wana ndeba tragique oyo eko stopper. Mais soki na sali prière wana te eko se stopper te. Tant que l'équipe batu misusu ba commenter babike na oluka mbongo. Batu misusu ba lobike te oluka président yebayo. Na na posa te président yebanga. Na yebike na za na nga mingi te. Mais o nzamba pesa nga na liaka. Ngai nazo compris musala o nzamba pesinga na Ézéchiel chapitre 33 verset 6 et puis Ézéchiel chapitre 33 verset 7. Moko christianisme, ba institution dans la christianisme et puis ba pouvoir invisible ezala donc ezopenda esika na kati ya mboka. Siko ngata on atali bongo na bi siko balimba botole bokonza abi oui. Siko ayebi singa boy. Alobi omoni ba naufrage banda kotaki ba naufrage et salami combien de fois. Ba accident makasi et salami combien de fois. Crash oyo tiko salama. Abi omoni nyonso wana ozomona wana. Ezali pouvoir ancestral ezobundisa président Nabino indirectement. Ezoko sala ba sacrifice sans que président azala au courant na yango. Ça veut dire ezo combattre président et puis quelques bateaux bazo travailler na président au baza na kata gouvernement et ça na quelques bateaux oyo bazali initié na pouvoir ancestral. Lokola baza initié na pouvoir ancestral ne bazoko créer auto benga ba accident bazoko créer ba naufrage bazoko créer et puis tout au long ndenge basali décision na bango tout au long ya mandat ya président Félix Antoine Tshisekedi ti 2023 ba bandaka ko créer ba accident ba naufrage au monaka ba accident ba tonokufa kana ba accident ya makasi ba accident teke 207 te ba accident penda ya makasi oke batu belé ba kufi milime belé kufi elelo crash salami na lobaki ke soki to stopango te crash ko salama lisusu lelo e salami et puis nzamba yebisinga na lobaka le même chose soki na kena maindombi te na sali service wana te bala nanga bakonzi na tina ba dollar na binote na prophète nzambe nazo a charge nanga maketu nazana ngo ebele te nzamba sote nanga nazo ebisa bino soki to stopper tragédie ko te to kena maindombi te papa Félix bisuko ozali landanga na prophète ya mboka. Dans l'époque, dans la Bible, il y a un prophète qui conduit le roi. Dans notre pays, ce pays, c'est un pays prophétique. Ce qui n'a qu'un maïndo mbete. Cette fois-ci, ils ont craché, ils ont un naufrage. Et puis, bon, on a mandat à président Félix, Makambo Salama, Yako Sakanate, pour les quand même, ils ont mandat à Kabila. Batu bako kufa na ndenga liboma guerre wana bozomona na beni wana ekozala susu makasi koleka même na mandat ya Joseph Kabila ndenga elekaki batu bako kufa makasi parce que nzamba tesenga le pourquoi na nakolo ba na médiaté yango na lingaki entretien moko esalama attention na kutana na ye moko te même ata dirkab na ye même ata bato bazaka na présidence wana kokutana bango ko poser message ko pesa ba piste de solution boko bunda na minduki mais boy bake avant minduki beta ma spiritualité salaka problème non c'est passé na mboka na biso ezaka minduki te eza spiritualité et puis na kata vision wana na monaki eza na société moko ezo ya na mboka na biso bakonza moko bayebi société ne koya comme si que ba exploiter ba sala mo exploitation moko ya ba matière na biso ya mboka et puis ba pesa ba congolais misala et za la sous prétexte loko moko ko bima ba simba prophétie o mais société na ewoya encore plus appliquer ko tuer ressources ya mboka na biso et puis président Félix a bloqué tant au mandat na e comme na suka mbongo osel sa élection aux alati dans un problème ya mbongo osel sa élection mais e osala loko moko osala mamena ko lo bana médiaté donc yango moni nzamba na posa président alunga na ba difficulté président azaye moko mais il est entouré par des ennemis bato balingi président Félix ba muke. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision.
Cynthia, c'est toi. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa mpe bambongo nanga bien yango na préféré nasala nanga vi oyo toyebi kisi. Accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo moto beta batampo esalaki 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Alain Délé TV, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue encore une fois de plus à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité. Ces magazines qui vous a toujours informé, qui vous a toujours égayé également, qui vous apporte plein de bonnes choses par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, puisqu'il y a ceux-là qui ont toujours suivi cette émission pendant la nuit. Il y a également un bon nombre de gens qui nous regardent pendant la journée. Alors vous tous, nous vous aimons et nous vous disons merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. Infiniment merci à notre sponsor Yadjani Sita, Tsongan Poutouban Amituri depuis Switzerland, un homme réglo, crédible, quand il promet, il le réalise. Merci pour tout. Merci également à tous nos partenaires JL Combo de Genève. Merci infiniment, nous sommes de cœur avec toi. Merci également à Claudine Bossaou, Mami Mwanda et Kela Mouyanzambe. Merci Nayo. Nous pensons également à cette dame véritablement femme d'affaires, Chouchouna Tatila, qui est tout le temps en forme, et puis je valide sa puissance. Merci aussi à Malolo Loris, la congolaise, sans oublier Taboufa tout top modèle Kitoko, à se la rappeler bien. Merci Mingi. Alors sur ce plateau nous allons recevoir encore notre invité avec qui tu remets un peu Kokota na profondeur. Il y a un sujet au Toza Nangolelo, prophète Ézéchiel pour la 1e fois, parce que Aza habitué déjà il y a Nouvelle Tendance Télévision, beaucoup talaye de temps à autre awa. Alors, Yende Tozana est le cola invité Nabiso, prophète Ézéchiel Mbote Nayo. Mbote papa Alain Dele Mbote vraiment mingi. Santé boni et tonga na kolo boni. Oui, santé za malamu et tonga pe zoko évoluer nango malamu malgré tout na bisika où ils a vraiment sika. Mais quand même Zambazo sala bato bazo répondre toujours sambela. Ciel ouvert, mais ça va. Merci beaucoup. Alors, tout ça quand même, deuxième point, Ezali, Madame Oyoto, comment on a awa et parce que apparemment, mais l'autre fois, je me rappelle par rapport à l'émission Oyotai Koleka awa, Oyotai Kolebela Marambama Indombe, Oyotai Koleka, Koloba message, vous avez un peu na mokonzi amboka président de la République, Konzamba Pesa Kiyo. Et c'est manango za qui na ba directive ba makambo déjà ba pesa que sengela qui va continuer pour que enfin makambo na ekomate. Parmi makambo lobaki mamba ba sacrifice. Toti komona na Goma lisusu en tout cas une ticket milimo bande konyo surtout ba kufi kuna epé manakimia et puis mes sincères condoléances na mabota nyon surtout ba bongisi bato. Alors crash et tu ko sala ma lisusu na Goma crash na le bosoti lelo, il y a pas de preuve.
toye barakutu te soki ezalaka wapi to kaka les gens tâtonnent au côté à Kisangani, au côté à Beni, au côté à Bunia, au côté c'est-à-dire mais jusque là il n'y a pas de preuve ils ont l'accès que nous avions quoi qui sika boye pe ba me camper ko l'accès batu ki tala makambo sala maki crash musutu sala na Goma. Je pense que tout le monde a ba image. Alors Jordan Pazou, si nous parlons le même langage, regardons d'abord ces images, tout à l'heure image à crash et après tous on apprend reçoit réaction à prophète Ézéchiel. Voilà, merci. Donc nous venons de suivre ces images. En fait, pour la niva image, ils sont ensemble. Tous ont sur prophétie au taille comme ça. Est-ce que tu as vu que Maramango et Ango et Zok bandi bandi? Vraiment, papa, les Nenga Nazoluba, avant d'abord, on a awa, on a les gars dans la chaîne Ebele. On a sa publicité dans Bangote. Les gars dans la chaîne Ebele, bateau batalango, on a benga bino na ye na sali mission et puis profession on a peine à ça qui yango. Donc et loko temps on a eu qui sous crash et salami c'est l'accomplissement de la prophétie parce que na loba ki boyi tant ange meminga ina maindombe à côté singa na kata maindombe na mona ki décision baloba ki makile singele tanga ebele et puis soki ange tanga bimi singa bike to kende tina maindombe il faut na sala prière moko na maindombe wana ndeba tragédique oyo eko stopper mais soki na sala prière wana te eko se stopper te tant to leki batu misusu ba commenter babike na oluka mbongo batu misusu ba lobike te oluka président yebayo na na posa te président yebanga na ebike na za na nga ya mingi te mais o nzamba pesa nga na liaka ngai nazo accomplir musala o nzamba pesinga na Ézéchiel chapitre 33 verset 6 et puis Ézéchiel chapitre 33 verset 7. Moko christianisme, institution dans la christianisme et puis pouvoir invisible et donc esika na kati ya mboka. Siko ngata on atali bongo na bi oh siko balimba botole bokonza abi oui. Siko ayebi singa boy. Alobi omoni ba naufrage banda kotaki ba naufrage et salami combien de fois. Ba accident makasi et salami combien de fois. Crash oyo tiko salama. Abi omoni nyonso wana ozomona wana ezali pouvoir ancestral ezobundisa président nabino indirectement ezoko sala ba sacrifice sans que président azala au courant na yango ça veut dire ezo combattre président et puis quelques bateaux bazo travailler na président o baza na kata gouvernement ezana quelques bateaux oyo bazali initié na pouvoir ancestral. Lokola baza initié na pouvoir ancestral ne bazoko créer auto benga ba accident bazoko créer ba naufrage bazoko créer et puis tout au long ndenge basali décision na bango tout au long ya mandat ya président Félix Antoine Tshisekedi ti 2023 babandaka ko créer ba accident ba naufrage au monaka ba accident batono kufa kana ba accident ya makasi ba accident teke 207 te ba accident penda ya makasi OK bato belé ba kufi milime belé kufi. Mission nzamba pesinga ezali ko avertir parce que prophète azali pona ko yebisa ko talisa nzela alokola boussole na lobaki yango awa bato bamonaki yango lokola to luka mbongo boye mais lelo crash salami na lobaki ke soki to stopango te crash ko salama lisusu lelo salami
Et puis nzamba yebisinga na lobakale même chose soki na kena mai ndombi te na sali service wana te bala nanga bakonzi na tina ba dollar na binote na prophète nzambe nazo a charge nanga malgré tout naza nango ebele te mais nzamba soute nanga nazo ebisa bino soki to stopper tragédie ki te to kena mai ndombi te papa Félix bisuko ozali landanga naza prophète ya mboka dans l'époque dans la Bible ba prophète bazaki ko conduire ba roi. Dans notre pays, c'est un pays prophétique. Ce qui n'a qu'un main d'ombété. Bomona magamusu sur ça la makas. Cette fois-ci, ils ont craché, ils ont naufrage. Et puis, bon, na mandat président Félix, makambo sala ma yako sakanate, ole quand même sala na mandat Kabila. Batu bako kufa na ndenga liboma. Guerre wana bozomona na beni wana ekozala susu makasi ko le quand même na mandat ya Joseph Kabila ndenga elekaki. Batu bako kufa makasi parce que nzamba ta senga le pourquoi na nakolo ba na médiaté. Yango na lingaki entretien moko salama attention na kutana na ye moko te même ata dirkab na ye même ata bato bazaka na présidence wana kokutana bango pour poser message ko pesa ba piste de solution boko bunda na minduki mais boy bake avant minduki beta ma spiritualité salaka problème ezo se passer na mboka na biso ezaka minduki te eza spiritualité et puis na kata révélation après crash ko salama nzamba be moni bazo kate même makamso yo salama naufrage yo salama et puis na kata vision wana na monaki eza na société moko ezo ya na mboka na biso bakonza mboko bayebi société ne koya comme si que ba exploiter ba sala mo exploitation moko ya ba matière na biso ya mboka et puis ba pesa ba congolais misala et la sous prétexte loko moko ko bima ba simba prophétie o mais société na eoya encore plus appliquer ko tuer ressources ya mboka na biso et puis président Félix a bloqué tant au mandat na e comme na suka mbongo osel sa élection aux alati dans un problème ya mbongo osel sa élection mais e osale loko moko sala mamena ko le bon na médiaté donc yango moni nzamba na posa président alunga na ba difficulté président azaye moko mais il est entouré par des ennemis bato balingi président Félix ba muke yango moni et yana ba révélation o esengele sala na maindo so maindo to stopper ba bilima wana makile tangate mais so to stopper ngote makile continue ka kutanga basodane baboma batute mais tono monana belema moko boye o etikala ko salama na mokilité o babenga ngo ba contre nature e bando salama lelo to moni na lemba na reine ya président Kabila bomona na lemba kuna bato bakufa lelo ko to moni na lemba kendo tala kende sko campus nzela zate nzela pende katani nzela pende kata eroza pende kaboli ba tala libulu et puis érosion là ba millions au kota wana donc ezali ba élément contre la nature mais sengel to stopper ngo milimo na maindo mide ça ba bloco wana prophète naningi quand même tous à la plus explicite parce que eza naza très sensible na mambo concernant mboka alors on senga penza na Gédéon a braqué caméra vers eux parce que naningi okutana moi mozindo ya explication sur makambo oyo ozomona ozo o déjà ozomona ekoki koya. Alors pour tout il va ningini à comprendre déjà les mesures préventives afin que pour sauver mboka parce que lelo de comment singa mais niveau oyo ya érosion salami ko pasuka o eza bilima nde batomboki to eza likamunini boulevard to banda ko mona mai zo kota bato na ba bureau te mais boulevard e komi ko tonda mai ba bureau eza mai ekoti tina kati na ba bureau. Alors mais quand on a un mois plus explicite nini onzambe azota lisayo dans les jours à venir. Vraiment, message est saboué. Et d'abord, dès au début, bokondi ya président Félix et ça bokondi oyo endimamaki na ba ancêtre ya mboka na biso te. Parce que na kata mboka na biso tangu yo komi président et sengeli o assister na sacrifice. Cela veut dire makile tanga. Oboma banani faut ma compatriote. Président oyo a commis président de la République yena mutema na ye alingi makila ya congolais etanga te alingi pe sacrifice moko te ya lingi nzambe azala liboso soda akamba a protéger alingi kisite lokola ya lingi kisite bilima oyo eza na kati ya mai ndombi oyo esimbaka bokonzi nyonso ya mboka na biso balobaki bakobanda kosalisa par force makile tanga et puis ba élément oyo ezali contre la nature et bana osalama na kati ya mboka na biso na kati nango bwando mona ba crash na sakola ipona ba crash wana et salami oyo eza deuxième crash et salami mususu eza ya koleka même ya deuxième mais mususu wana façon des ambata esenga ekoya na ville ya Kinshasa et boma bato ebele na ville ya Kinshasa crash à makasi naufrage et ko salama
et osala mabikota ba province bato ebele bakokufa bomona ba accident ya kosakana te et puis ba accident mingi bando salama ya ndozala te ke bato bake mutuke baluki ekufi te mutuke bandopelaka moto ndozalaka le même problème moto bato bakufi na moto et puis bokomona oyo tobengaka ba tremblement de terre mais bando salama sous forme ba érosion ka nde tomona wana na sakola ipo nango et puis nzamba lobaki po eloko wana ese stopper esengeli ngana koma tina mai ndombe na koma tina mai ndombe na ba homme de Dieu na monaki na révélation tozala sous couverture ya présidentielle yango mona ngena kutana mokonza mboka tant na okoma kuna ya na prière tozala tokanga milimo wana izana mai ndombe afin que bokonzi ya président Félix ezala kimia soki te baobundisa mokonza mboka ti fin ya mandat na ye et puis ozala difficile pona mokonza mboka asala oyo akana kosala na peuple congolais parce que milimo wana eza retrouvé par na yango te na kibokonzi na ye cela veut dire que bazo se retrouver te makile eza te na kibokonzi na ye parce que chaque président akotaka na mboka oyo avant d'abord au vanda au beta 3 ans na kata bokonzi esengolo leka na sacrifice yango so landi bien au mona ke na kata mboka na biso bakonzi mingi bakota na kata mboka na biso batangisa makila yango moni président loko akoti na mboka na biso makila ezotanga te même bozomona ba guerre bozomona na este guerre wana ekotikala kosila jamais guerre wana eza guerre moko spirituelle et puis na kata ba révélation selon la révélation, pour une époque à Joseph Kabila, batu bakufa na STT, ndenge ba okufa na époque oyo ya mandat ya président Félix. Yango moni nzambe alingi poto stopper et loko wana spirituellement makamne so ya na mai ndombi. Pouvoir esimbi Congo ya na mai ndombi. Yango moni nzamba pesinga message wana kokutana na ba autorité ya mboka oyo ko exposer bango trois tactiques. Osinge to sala na défendre la mai ndombe na kolo ba na médiateur et puis tant to sala yango nde ba élément ba makambo no tozomona ba catastrophe no so ekosila soki tosali yango te bomona kaka tondozaka na ba même problème tondozaka na ba même situation tondozaka na ba même makambo bondomona kaka makambo ya makasi batu bandozana ba problème terrible et puis na kata ba révélation nzamba talisenga na monaki eza sous forme ya société moko et oyana mboka na biso comme si ke ba aider Congo pour Congo ba jeune bazwa misala ezala sous forme ya ba société ou ba usine oyo ko exploiter ba bien RDC tango koya ba ko embaucher pe ba jeune ebele ba tebele ba ko se retrouver et puis ba ko lobela on pe na ba publicité ba ko lobela ngo pe même ba parti politique ko lobela si société wana mais na mona kango sous forme et loko moko ko uta peut être Amérique ou bien Europe mais nzambe nanga taisenga et loko mona mona comme et utaki libanda mais selon révélation nzamba taisenga na bano mona comme c'est ko dans l'Amérique ou bien Europe tango ko s'installer na kata mboka na biso ba ko créer o to benga ka crise ya makasi na kata mboka na biso et puis ba ko exploiter ba ko épuiser ba bien o ya mboka na biso et puis ko mema o to benga ka crise makasi na kata Congo wana osama kana mandat yango moni yana makambo yesu ayebisinga na ko lobango boye na médiateur ko yebisa bokonzi ya mboka face à face même so na kute na été ata directeur na ye dircab na ye ata bato baza tout autour na ye ko pesa bango message oyo po mboka na biso ebima na kati ya difficulté oyo makambo bozomona oyo o tozomona na kata mboka na biso ba événement nyonso eza spirituel eza physique te eza spirituel avec se manifester et banana spiritualité na lobaki si crash batebele balobi na lukambongo lelo troisième crash deuxième crash yango isalami et après yango nzamba talisaki naufrage wana ekosalama ekomema mpe bavie ya batebele bakozala bakoperdre vie na naufrage wana yango eloko nzambe apesa yenga koyebisa na mboka na biso po naza sentinelle na lobby o nzambe ayebisinga yango moi na leki na média. Merci beaucoup prophète. Je pense que le message est passé. Baneko va comprendre quand même makambo ezali alors to senga toujours de tolobaki awa. To ya liboso makambo to nous en moi na moi légèreté. Na étant to moni makambo neti mambo sala mambulo ti sala awa. Moi crainte yali. Alors le quoi tu n'as peuple toi on a besoin toujours de comment te kolobela awa mais makambo susi ya beni kuna makamba beni kuna tala attention alors je crois que ça makambo te oki ko négliger il faut te veiller sur ça afin que et créer
le sous-problème, c'est tout ça là vraiment bisogno surtout Nabomoko. Alors, prophète, on est qui parti dans ce deux là comme d'habitude. Alors, dans Lingi, Lelo, vous avez prévu quelque chose pour la barre en Zambie? Bon, eloko on a bongisa pour na bana nzambe ezaka kake na lingi na bato nyonso ba Holanda biso bana nzambe nyonso ba Holanda biso moi oyo tokoti oyo parce que toujours qui déjà vers ba fête bazala vraiment na atalisa kingai ba révélation wana ezali na monaki sur plan mondial ezana esprit de la mort moko yo tambola mais la sous forme ba mort moko sibiti bato ba kozwa ba malade au hôpital be ba découvrir malade wana te ba yebisoka tu es en bonne santé mais muto se sentir mabe et après yango bato ba kokufa trop parce que na monaki yango ezo banda déjà na mois o tozo banda oyo mois de décembre tozo banda yango nazo ebisa na chrétien nyonso bisika zali zamba recommander nga prière ya 7 jours to sambela na bino même bandeko ba olandanga ozana posa okota contact na ngai obengi numéro eza affiché à prophète Abishima bakomi wana okobenga nga to okota même wa libanda mboka to okota no prière à 7 jours et puis pona bandeko nyonso bana posa pas soutenir biso financièrement pour tout somba mabaya batol tout bisika toza esika obengi pe numéro wana eza affiché pour okota kota dans lelo pena na qui prophétiquement na lobela si la prophétie mais ils ont la révélation to lobela ki o nzama la senga si ba 666 si ba monde ya Halloween pour na lobelango pour Europe ba feta ba Halloween ba yebi yango te na lobelango si ba monde parce que na carte téléphone ils ont un monde des zombies pour téléphone ils ont gérer na monde des zombies. Donc na carte téléphone ils ont 666 na olobelango même slogan allo lingo lobani allo aza zombie na olobelango donc na olobela makam presque belé dans le lopena na lobaki ni que si la prophétie selon ndenge crash salami bang singa moropé pour na sakola ki kobisabi ya on a linga ki na lobelaka si la prophétie mais prochaine émission totel sabango si monde des zombies. Merci beaucoup prophète Ézéchiel, je crois quand même to zela sous impatiemment afin que au communiquer sur son bananzambe ma camion surtout. Alors pour la binoyon surtout vous en avez besoin que vous allez en contact avec le prophète, prenez le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Ils ont numéro naé ba komi kombo naé, contactez afin que botala nengini makambo ezali. Je pense que bande ko tout bazana besoin de soutenir payo par rapport à Moussala Nzambe, par rapport à Kokosal aussi ça engare parce que moni bozo vous allez Kokosambelaka libanda boye. Est-ce que quand même vous réagir tout oui, besoin ça besoin pende ça monene ils ont deux personnes comme ça bah ça déjà geste na bango ba image ezali to somba mabaya to pikaki déjà yango toujours senga na bango toujours ba contribuer bible zolo ba loboko epesa kandi loboko ezwaka wana posa bénédiction so se mette aux appels ma pambolité même biso moko tant tout monde na makambo esimba te to ngenda pena ba semence to pesa ba orphelin to pesa ba sala nzambe mususu donc to apenda na posa mabaya to na posa batol ndenge bandeko nyonso baza o pena batuti sami ba obenganga donc communiquer bango ba prix nyonso mona nango pe okotinda na oko to somba mabaya to bongisa penda église to ça penda église moko leka nde to zalaki na monga fula. Merci beaucoup prophète. Alors tu as commis pratiquement la souka mesdames et messieurs. Avant de finir, suivons d'abord ces images. Tout là na image comment est-ce que makambezo salama musa nanza mezo kenenenge nini pona bino quand même bozo zo volonté wana ya ko contribuer bo mona ke mbongo bozo bwaka te mbongo na mezo kenena musala. Alors suivons ces images. Bandeko balinga mikati na kolo le prophète Ézéchiel ya Bishima aye yo mutozana ba problème yaka kozwa lobiko na yo. Le prophète Ézéchiel ya Bishima aye. Prophète oyo assembelela mai pe mai ebongwana ji ndeko mwasi ndeko mobali toza mosika te tozali na avenue Bobozo 2 numéro 6317 quartier Pigeon. Référence collège Ilissi, arrêt école de l'application ou bien avenue Niwa. Papa, maman, boya ebele, pambate, awande nkolo, azako mimonisa. Alors merci beaucoup, je pense que vous avez suivi les images, pour mon adresse, pour mon église, son état. Alors il serait mis encore que chacun de nous
apporter une pierre de plus, enfin comme ça, l'ango qui évolue plus rapidement. Tu ça quand même honneur dans Nzambe. Alors, tu comme na suka bato pe sambote bali. Vraiment bato pe sambote bazate, mais na nga kine mukie na pesa bango na ebisa bana Nzambe bazela biso pena la prochaine émission au Tolobelasi le monde des zombies. Tolobelasi le monde des zombies parce que téléphone ils a géré dans le monde des zombies. Tolobelasi le monde des zombies et puis na ko meka mukie na za conflit na papa Roger Bakate, mais dans meka mukie ko porter une correction par rapport à Bassine, dans le belapé Bassine parce que Bassine ndenge na landa be mission na pesa be explication eza penda bongote. A mususu sur le baraya solo mususu eza penda bongote mais ngana ko ajouter quand même si Bassine na maboko Bassine belé si ba monde kaka ya zombie to le prochaine émission na pesi Roger Bakambote. Merci beaucoup, je crois que cela s'est fait aussi très bien. Merci infiniment, on a mis autour de occasion, Yakota, la vie, mesdames, messieurs. Abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Merci à Gédéon Loa qui était à la prise de vue. Merci à Lidor Luyé pour l'assistance. Merci à Jordan Panzo qui réalise. Merci à Judith Nombasi qui a assisté également. Merci à prophète Ézéchiel. L'homme de Bishima. L'homme de Bishima, on va le retrouver très prochainement, toujours en plein Bishima comme d'habitude. Alors, portez-vous bien, bye bye, à la prochaine, au revoir. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Je crois que ça c'était juste le premier point autour de quoi aborder. Par rapport à un message. Parce que le lot qu'on se le dise, prophète, mais il y a un sérieux problème qui traverse notre pays. Jusque là la solution et qui kozalanini ba piste de solution zalini afin que peuple congolais a se retrouver toujours la prophétie oya kokufa prophétie annonçant déclin à l'église ya motukingani prophétie ka sur mototel mais le Congo où se situe le Congo par rapport à Nzambe? Est-ce que Nzambe a bossa na Congo? Est-ce que mambozoli kana Congo Nzambe ayoka kate? Vraiment, c'est une question. Question est vraiment question moko Nzamba lingi bato balanda biso bayeba mboka na biso eza na niveau nini. Moni au lieu ba prophète batali sa position à RDC na dimension spirituelle. Au lieu ba batali sango mais ba prophète bazo ke mi boaka na kati ba dispute batiraema. Vraiment soto tangi na mukanda na Ézéchiel chapitre 33 verset 6. Bible Zoloba, si la sentinelle voit venir le pays et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le pays ne vienne pas enlever quelqu'un à la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Bible Zolobanine, et Zoloba, ce qui sentinelle azamutu oyo ayeba ko averti danger et pas à peuple. Ce qui sentinelle amoni mabe zuwa na kati ekolo alobi mabe wana te po batu balongwa na kati ya mabe soki alobi yango te mutu wana soki akufi Bible zolobake zamba kosenga makile ya peuple wana epa ya sentinelle mais soki sentinelle ekoko epa sentinelle te sentinelle ako sauver âme na ye donc ngai nazosala oyo nzambe apesinga comme message nazoloba oyo nzambe apesinga comme message et ça qui ya semaine oyo tozali awa nazwaki révélation oto bengaka voyage en esprit parce que nalingi pe na pesa moi lumière mukie et pas bateau balanda biso parce que ça na bateau balobaka voyage en esprit et ça diabolique mais oui mais muto ça boy a voyager nini ba voyage astral yango bato ba côté les astral ezamo astral ezamo ba intellectualise mende ba faire employer mo wana mais bibliquement ba bengango voyage en esprit so tangi na bible na mokana na apocalypse chapitre 2 oketanga na chapitre 3 otanga na chapitre 4 pasteur auto bengi na kombo ya Jean wataki pasteur na Éphèse Bible zolobaki abane kozala emporté en esprit abi je suis ravi en esprit cela veut dire que je suis sorti en esprit donc Bible zotali sa voyage en esprit c'est biblique donc nazalaki na kati ya ndoto na lalaki yo yebiso mutu alali amiyebaka te na ye komona mutu moko abimi elongi na ye ezalaki lokola moi azalataki robe ya pembe aloba kité tanga bimi asimbinga na loboko à droite ayebisinga boy tozo kende nazo lakisa yo makambo nini ezo se passer na mboka na bino asimbinga na ye komi yeba te to disparaître to bimi bisika mo ezali lokola mwa zamba
moi zamba banzete na mone moi banda ku pembeni place wana liboso na biso ezalaki mai mais mai yango ezalaki couleur jaune tant au telemi wana jaune comme si que moi rouge mais jaune tant au telemi atali singa alobi oyebi mai oyo nga na bina yebi yango te ayebi singa mai oyo ezali mai ndombe nga na bi oh mai ndombe na yembala moko se rappeler na bandundu OK na yembala moko se rappeler que mai ndombe ezalaka kota bandundu malgré na koma te OK ayebi singa alobi na memi awa tosokota no na kati ya mai nazotalisa yo réunion oyo ezosalama na kati ya mai et puis nazotalisa yo pourquoi mai oyo emelaka mituka pourquoi mai oyo baaksida ebele esalamaka kuna nazotalisa yo et puis nazotalisa position ya mboka na bino et puis position ya gouvernement oyo eza en place mbala moko asimbi nga todindi na kati ya mai tant todindi na kati ya mai comme si que nayebi te so bakomisa nga mbisi so bakomisa nga nini mais nazalaki pena insoufflé te omonaki nazopema pena oxygène normal na kati ya mai tant tokoti namoni bamituka namoni babaliniere namoni babateau namoni vraiment bamituka ebele bato bakufa ebele na kati ya mai bazalaki kaka kokufa siko atalisi nga alobi oyebi biloko nyonso nga abi oui naoyeba eza bamituka ekufa bato bakufa abi oui oyo eza basacrifice oyo esalamaka na mai oyo mboka na bino pouvoir ancestral oyo protégeaka bokonzi ya mboka na bino ya chaque président oyo akoma président na kati ya mboka oyo ewutaka a partir ya mai oyo mai ndombe ozomona mais mission na nga eza mpona lakso makambo te maintenant lakso réunion oyo ezosalama epuis nini bazoloba ntango toavance na ye se retrouve tomoni bato wana bazalaki ebele bazalaki mikuse mais maboko na bango ezalaki milayi mais balataki omoni so moto alati elamba ya mbula alati ndeti elamba ya mbula siko bapesi biso mikongo biso so ozalaki comme si tozalaki ndeti 15 mètres na bango po so ozalaki likolo tozotala bango bango na se biso likolo biso nyonso tozalaki na se ya mai biso mwa likolo 15 mètres na bango nayoki bakomi koloba balobi bokonzi ya président nayoki pena batangi kombo ya président na biso nakotanga kombo na président Fachi donc bokonzi ya président Félix Antoine Tshisekedi babi bokonzi wana biso toza na intérêt nango te na kati bazoloba toza na intérêt nango te na kati babandi obimisa bafoto namoni bafoto ya premier président oza président ya mboka na biso Congo namoni ya deuxième président namoni ya deuxième président Mobutu namoni ya troisième président Kabila le père namoni ya quatrième président Kabila le fils sikoyo chose étonnante vraiment ok peuple de Dieu sengeli to comprendre que non photo bonde pour na RDC namoni 5e président photo na ezate photo ya président Fachi ezate sikoyo nazaki kirie nayeba mais pourquoi photo ezate mais ye aza président sikoyo namoni bazoloba babi bokonzi ya président Fachi biso tozo se retrouver na kati te selon baccord oyo to signa chaque président soki azwi bokonzi avant d'abord abanda kobongisa peuple esengeli aboma bato ça veut dire asala basacrifice bato bakufa ozo comprendre bato bakufa makile sa nini etanga mais président oyo tokoki kotia photo na ye awa te tokoki koprotéger ki bokonzi na ye te c'est parce que tozomona makile ezotanga te donc bazomona intérêt na bango te makile ezotanga te et puis ye aboyi bato bakufa ok pouvoir na biso ancestral toliaka nde makila tovivaka na makila mais ya boyi makila etanga yango wana tozoli te 2023 akita amata tozozwa bokonzi wana tozobotelo yango tozopesa yango na président oyo azala avant ye do wana ezonga epa ndeko Kabila ndenge baoloba babi bazozwa bokonzi wana bazozongisa yango bona bokonzi oyo azala avant ye tanka balobi mo wana hop tobimi na ange to se retrouver na mabele j'étais troublé siko na lingi siko na tout na ye mais pourquoi balobi babotola ye bokonzi directement comme si que ange ayebaki makanisi nanga ayebisi nga abi olingo tout nanga pourquoi balingi babotola ye bokonzi ngabi oui balingi babotola ye bokonzi pona nini ayebisi nga alobi boy balingi babotola ye bokonzi c'est parce que
président Nabino a eu bokonzi par l'aide de Dieu lui-même. Bokonzi naye ezali volonté en Nzambe. Et puis aza président oyo azocha biso royaume na biso wana ange azoloba royaume na biso liboso. Et puis aza président oyo azoko adorer le créateur du ciel et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Yango ozomona monde ancestral ezali na kanda makasi mpona ye parce que alingi bonzambe evanda na mboka no pouvoir ancestral evanda na mboka oyo azobuka ba corps spirituel oyo esalama na kata RDC. Donc alinga mema mboka ezala mboka moko christianisme ba institution ezala christianisme et puis ba pouvoir invisible ezala donc ezopenda esika na kati ya mboka. Siko ngata on atali bongo nabi siko balimba botole bokonza abi oui siko ayebi singa boy alobi omoni ba naufrage banda kotaki ba naufrage et salami combien de fois ba accident makasi et salami combien de fois crash oyo tiko salama abi omoni nyonso wana ozomona wana ezali pouvoir ancestral ezobundisa président nabino indirectement ezoko sala ba sacrifice sans que président azala au courant na yango. Ça veut dire ezoko combattre président et puis quelques bateaux bazo travailler na président au bazana na kata gouvernement ezana quelques bateaux oyo bazali initié na pouvoir ancestral. Lokola baza initié na pouvoir ancestral ne bazoko créer auto benga ba accident bazoko créer ba naufrage bazoko créer et puis tout au long ndenge basali décision na bango tout au long ya mandat ya président Félix Antoine Tshisekedi ti 2023 babandaka ko créer ba accident ba naufrage au monaka ba accident batono kufa kana ba accident ya makasi ba accident teke 207 te ba accident penda ya makasi OK bato belé ba kufi milime belé kufi parce que donc ba moni que président aza vraiment kobo ya makila peuple etanga yango nzamba yebisinga lobi na yebisa maison présidentielle et puis na yebisa président de la république apesi nga trois clés wana esengeli na yebisa yango mais nakolo bango na midete parce que le diable bato asian soki bakolo sanga basalanga mabe donc apesi nga trois clés dans trois clés wana il faut bakanga tragédie que elingi salama parce que tout au long ya mandat na ye bandozaka accident bando salama et puis na tout autour na ye azali na majorité ya benemi ke bato balingi tout au long ya mandat na ye babandaka ko bundisa ye bandosa c'est kaka abandosa la bere ti mandé si là après bakolobake il n'a rien fait dans notre pays. Donc or que c'est un président que Dieu lui-même a choisi. Ce que tant ngana bando tuna ange tant ange bando expliquer nga makambo na yebisa yo nde sikoyo ange ayo ko yebisa nga boyi alobi président Nabino ala 5e président et puis akoumela koleka ba président nyonso abi 5e président abi obi chiffre 5 ngolo banini na abi loka naza prédicateur na abi eza chiffre de la grâce abi oui chiffre de la grâce abi akozwa grâce ya koumela na mboka na bino et puis akobongisa mboka na bino et puis akomema christianisme élevé pe unité na kata ba chrétien na kata mboka oyo yango zomona il est combattu na batu o baza initié na ba pouvoir ancestral et puis na monde des ténèbres oyo bazo travailler na comme ba msu ba ministre ba msu ba travailler comme ba conseiller ba msu ba tout na ye yango yebisinga trois clés wana oyo senge na yebisa ye pour 2023 ezala surprise c'est parce que 2023 eza penda surprise moko bangi ba bongisela ye ezala terrible yango moni nzamba yebisinga na yebisa même corps du Christ église mobimba basambela pona président de la République il est très combattu na pouvoir ancestral ndesko tangu nzamba bandi kotalisanga to bandi sko ko bima tant to bimi to se retrouver to comme si dans l'espace tant to commis dans l'espace nde nzambe ayo kotalisanga na moni sikoyo États-Unis na moni na pays Europe na moni États-Unis na moni Europe d'Amérique et puis na yo mona Europe nzamba lobi que tous les deux continents oyo président Nabino a se confier makasi na bangote a se confier makasi na bangote parce que bako lâcher bientôt là a se confier makasi na bangote a se confier kaka na nzambe nde aomona dirité ya reine na kata mokili et na sutuka boye c'était un message venant de Dieu et message wana nalobaki non na transférer ngo ndenge nini c'est la raison pour laquelle na lukina kota contact na yo. Merci beaucoup prophète Ézéchiel pour un message na banzi ça c'était un message tout droit pour le président de la République
Alors je crois que ça concerne aussi, c'est-à-dire le sillage présidentiel, le fait de tout autour de Mokonzi Mboka, parce qu'on ne peut pas le voir si facilement. Je crois qu'il y a des procédures, il y a des choses qu'il faut respecter, afin que pour nous Mokonzi Mboka. S'il y a des gens portant un message venant de Dieu et qu'ils ont besoin, parce qu'avant qu'il ne soit tard. Alors, parce qu'en parlant, il y a 3 clés, c'est-à-dire qu'il y a des directives où Nzamba Pesio il y a communiquer na Mokonzi Mboka. Où Sengeli a respecté. Oui, et ça n'a pas de directive où Nzamba Pesio il faut communiquer na Mokonzi Mboka et Sengeli a respecté.